Bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bina nyos tu ba bolinga mama ile anitu. Na pesi no ba mbote ba ebwe ma vie puis moko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bande konanga, est-ce que boza bien? Bola mukindeni, bola muki malamu. Wabino mama ile anitu ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Bino pe na kote na bino ndenge nini. Est-ce que bola muki bien? Nazara toujours na esenga koyeba ke ba ebangai ba yo balinga kanga baza malamu. Kana zo ba ebanga ba vrai oyo balinga ka mama ile anitu. O baza abonné na kati Eliane Nito TV. Alors baki soko ozali mutu yakanda kotala ngate, soko oza fanatique révolté kotala ngate po osani ni po okosepela na ona ngate. Soko oza mutu akanda kotala ngate, so oza fanatique révolté kotala ngate po okosepela na yo na ngai te. Merci mingi na bino surtout obo disposateur na bino pona kota mama Eliane Nito to pe pona koyoka mama Eliane Nito. Merci pona ba retour na bino ona zwaka. Merci pona ba oyo ba appréciera ba émission na barate. Na lobaka toujours que Eliane Nito TV, ce n'est pas la quantité qui compte mais c'est la qualité qui compte na Eliane Nito TV. Merci mingi na batu oyo nyonso na oti kosela ba mabala na bango. Service traiteur la providence eza na disposition na bino. Konyo kwa mate so za posa libala le kitoko libala mona le kitoko peu importe fait na yo le bien. Contactez maman Eliane Nito na 06 15 31 69 90 yango pesa numéro nanga kaka ya WhatsApp soza libana mboka oliko benga na WhatsApp o benga toujours na même numéro. Voilà nanga to sola moi muke likambo na jalousie boyi mama Eliane tout temps na yaka nepsa bino toujours du vrai du vécu yango ndi to sola na kati ya Eliane Nito TV ezana bande ko ba benga ka ba pesa masolo na bango talangelo ko boyi komelinga solo yango na communauté po ekoki ko songa pe bato mususu mokile komi na suka penza ya solo mokile za vraiment ya kobeba ya solo lelo zolia na moto ebite ona zolia na est-ce que moto na zolia ami oya lelo est-ce que lobi akokoma ennemi ozoyeba te ki motema mabe jalousie ezaka na kati ya amitié te jalousie eza même na kati ya famille o ezali sola bande komi balé ba cousine na cousine ndenge nini cousine asali tout pour à détruire vie ya cousine na ye na kati ya mboka poto ya solo to ya mboka moluka même moto apekisaka moto akende koluka azate soko oza na makasi na yo okotelema okokende okosala mosala okoza oyo olingi na yango na kosola na bino boye o kamna to sola bino jalousie zuwa motema mabe ekomi ya kosakana te lelo ozoyeba te makolo nazotya wapi nazolia na nani nazomela na nani po ami ya lelo yende ennemi ya lobi yango wana na vie balobaka ke baponaka baparent te me baponaka baami oyo kutu tomona na kati ya bible tomonaki Kain abomaka Abel oyo azalaki propre frère na ye makila moko kaka mpona jalousie makambo wana ti lelo eza kose répété na kati ya mboka France to wana ndeko moko oyo abengi ngai aya na kati ya mboka poto cousine na ye ayambi ye na ndako atie na ndako bavandi babandi kosolola ndenge ezalaka aorienté mpe ye ke tala boye au début c'était bien ezalaki nango malamu mais moto ayaki na objectif na kati ya motu na ye ye ayaki ke ngai nake poto koluka nake moluka nakei koluka pona bonga na bongisa pe libota nanga mutu na mutu ayebi eloko nini aya kosala na poto oyo ayambaki moninga aza bafi oyo avandi na ye na ndako na ye azolia mwa RSA na ye do makambo mosala elobelaka eloko te il y a des gens comme ça en tout cas 2 secondes. Voilà, nde na bande koloba ke mutu mususu azali aza ko se contenter na ye na RSA soko zozoma RSA na ye po na ye ekoki vi na ye yango wana or eza na batu mususu oyo azaki aye penza poto na ye mboka moluka naza koluka lokola toza na ba femme courageuse basi ya makasi lokola ba mama Eugénie Mongai pour moi de mon cœur la femme forte toza na ba Maja ki Wasilabo une femme forte toza na ba Mami Chérie la femme forte Dinamo de la main d'or ya vendre la case ciseaux la femme forte Yamete nanga bato papa Edo dia Wakana, une femme très forte. Majolie Anderson, la femme forte. Clarisse Congolo, la femme forte. Tout le monde travaille. Mami Kadima, sommet de sommet. La femme forte. Tout le monde travaille. Moto nyonso akendaka musala. Parce que na mboka poto, il faut qu'on sala. Bible le bien celui qui travaille pas ne mange pas. Bible le bien oya ko sala te alia te. Maman Alice Ndombele Pakalingomba, la femme forte. Famille du cœur, bomoko nyo surtout, bomoko toujours, des femmes fortes. Baso balinga musala, baso bakendaka musala.
lokola ndeko wana mwasi ayaki vi na ye atiki mpenza na motu nga na ke poto nga vi na nga mosala ifo nasala mosala moningo ayambaki ye alingaka mosala te akuti aliaka na ye erisa moninga oyo ayaki na ndako ya moninga ya cousine ndenge ezalaka beti cop azumo eloko ya nzoto abandi kosala eloko ya nzoto ya moto abandi kosala ekonomi moto azofandisa motu na ndako ntango abandaki na mosala bando afutele kote ntango mosala ebandi aosala bindengo oza bomando ofuta chambre 300 euros ndeko mpe azofuta chambre na ye 300 euros mama ndi so nafuti 300 euros nazopesa yo moins 500 pourquoi mpe mpona kolia nafuti chambre tozolia ensemble avant na banda mosala ye moto abandaki kolia esanga me ntango na bandi nazofuta quand je parle de femmes fortes wana napesi mbote napesi nani mbote mais respect à la première dame mama Denise Nyakero Tshisekedi mama wa roho mama ya motema mama Denise Nyakero Tshisekedi la femme forte mama Denise bomoni oh boyebi keloko na uta na Kinshasa fondation Denise Nyakero Tshisekedi la première dame la mère de la nation ana fondation oyo esalisaka bana makasi mama azo initiative ya kosalisa bana baza maladie ya badrepano oyo tobengaka SS mama asalisaka baveuve baorphelin mama Denise Nyakero Tshisekedi na mikolo koya bokomona bareportage ya ndenge na ndenge ya misala oyo mama Denise Nyakero asalaka mama Denise Nyakero mama Denise motema ya fachi beton naloba soza mutakanda kotala ngate po kosepela na wana ngai te naloba soza mutakanda kotala ngate po kosepela na ngate so poza fanatique révolté kotala ngate po kosepela na ngate mama Denise Nyakero mama Denise motema ya fachi beton à chacun son choix voilà ndeko mwasi alobi nanga mama Eliane oh Olivier c'est mon fils kamata bambote na oyo ngwana ndeko alobi mama Eliane na bandi kosala ndeko nanga mwasi bandi komona mama nazo koma tina ba 1800 2000 ye lokwa azolia RSA akomi na keto akomi na motema mabe abandi koluka nga ba problème abandi koluka ba problème boyebi ka mwasi za soka za mboko oyo mais azanga pe mutu te bino moyebi ndeza zakati mwasi zanga mutu te mama azekapi mama na kina mutu na ngai na pa azaki nde baba mibali ya poto bakamabe maza kopesa mwa ba 100 mwa ba 200 naza ko se contenter na mwa ba 100 mwa ba 200 mais cousine na ngai asalaki tout par tous les moyens kabolanga kaka na mutu wana na boyeki kozwa ndako na kende na bitelo kola naza pa na ye na futa ba 300 boye eza ko edenga pona économiser nazo mbongo po mukolo na kolongwa kenake na ndako nanga naza na kisangala na nga ya bia yemo biso bana ba Kongo ninge toza kalikamuna kisangala po mona mukongo ataza nango oye bateka nango mais soki na bangala bango za kaka wololo oke na baluba wololo ezali oyeba ki ezali eza pete biki eza te mais mona mukongo so aza nango okoyeba te biso so tokomaka nespa bana ba Kongo ti bongo so oza nango sani bandola kisa ozo sala kaka mwa likolo mosala nini kisangala obombi kisangala biso tokomaka nespa bana ba Kongo kote wana basaka na bati ba aimbadi ataza na ba milliards oyeba te kaza na ba milliards abi mama Eliane yo yebi biso to bana ba Kongo nazeki na kisangala kosaka te nazo sala kisangala mama Eliane mais zuwa ya ndeko nanga mwasi cousine nanga pa na komelaka zuwa elekaki tellement makasi abebiselinga relation azeki nango na copain abebiselinga na musala akenda kochelanga songi na kolo mukanda ona bande kosala nango songi mama Eliane batu mbeleso baoso ninge ezalaka ya batu mosusu loko akobisa moto oyebi te intela tonga ki oloba na ete so moni moto akoyebisa yo ke toloba tozaka exemple yanga moko oyebi te mama Eliane atonga ki oloba te mama Eliane atonga ngate botonga kinga bino mibale il faut beaucoup na esprit wana parce que eza na mutu moko te atongaka azotonga mutu muso avandika chili boko na kitama azoyoka acheka boy azoka nde moninga azotonga wana kotonga kenda bien te kotonga ezalaka o soka pesi flèche aller moso apesi flèche à retour moko apesi flèche aller moko apesi kotonga ezalaka bongo désormais ceux qui mutalobi ndenge modèle atonga yo ba atonga yenga te botonga kinga bino mibale moi sabi mama ndenge ezalaka kolo mukanda tokomaki bien
à se confier na nga ndenge ezala kaka mwa masolo ka ndenge ezalaka tobeti masolo nga pepa cousine na nga na ndako na ye na fongwami tobeti mwa lisolo tala kutu boye tala boye mama makambo tosololaka akenda koyebisa nani kolo mukanda et pourtant mutu alakisa nga mutu mukanda ye moko mutu alakisa nga mutu mukanda mais makambo nga na soki na mutu mukanda ye atikala koyeba ngo te po mutu mukanda bando kovivre ne na keba aki na confiance na ye te mais nga lokola tozalaki na ndako moko yaya na beti lisolo akenda kosala nini akenda kofunda ngai et pourtant ye pa aloba kolo mukanda sani akatisanga mosala juste pour vous dire que botala motema mabe na mokili ya lelo na mokili oyo mutu aza parfait aza te parfait na mokili aza te mutu moko te azalaka ke mutu azotonga ye avandi ni bato batongaka bato mibale mutu atongaka jamais mutu moko bato batongaka bato mibale mutu atongaka ye moko te ezaka oyo alobi oyo alobi oyo alobi oyo alobi oyo alobi oyo alobi oyo mabende akamataka makambo botongaki abimisaki kosala nini kofunda yango wana fo kozala na bizaleso mutu ebisaka mutu atongaki lo batongaki ngai ye moko te botongaki bino mibale le cœur de l'homme est tortue ba ami ya lelo bango nde ba ennemi ya lobi famille kutu toloba te soki moto azokela propre frère na ye motema mabe propre sœur na ye motema mabe combien de fois siko moto ka bukuta na mboka poto na poto moto nasanga azalaka na jali ngane na zaboye ngane na zaboye mboka mabe mboko ya poto toutefois eza mboka moluka mboka ya munene bilenge ya munene moto na mutaluka nini aluka kwa na yekende kovanda na kwa na ye alona na kwa na ye oloni lobi ko récolter moi mukie na kina moto solo na bino yango wana ngana obima nanga lokwa ndeko abenga kinga yebisanga na bite toko banda koloba kaka parce que bible bato bate bible banda na Genèse na Apocalypse ti lelo ba continue kusani ba continue kaka côté ya bible mateya esilaka te na mokili foza ka prudente bato ya ba enregistrement ba koma pende likambo boso na moto zo enregistrer yo soko oza likambo so na moto ko solo na mutu na telefone te surtout so beza likambo kotonga to ko solo la te bomona na mutu wana so bokutani bobi mama kanga telefone ya kangi telefone yo kangi telefone boto chana likambo na mesa otali pe na saki deuxième téléphone ezate soki ezali bokangi ba telefone bato ko détruire ba vie ya baninga na ba telefone ba voice ba message ba nini ko fait le midaloba si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde personne ne parlerait à personne. Nabandeli, Kofi Olomide Loba. Si tout le monde savait ce que tout le monde dit sur tout le monde, personne ne parlerait à personne. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anobariki. Tatanzam kalsakuma. Nzamba nbeshneni bana betubons. Ba gros bisous ngai. Nabimi. Bye bye.